Breaking news, Basango Congo na Bamboka na Bino, tout l'andana nous les États-Unis sur le Congo, na Union européenne. Donc, Madame Arena, présent. Merci Madame la Présidente. Selon la Constitution congolaise, les élections devront se tenir d'ici 90 jours, date à laquelle il y a expiration du mandat du président Kabila. Le silence du président Kabila ainsi que les tentatives du pouvoir de rester en place créent une réelle instabilité en République démocratique du Congo. Depuis janvier 2015, une vague de répression importante s'exerce sur toutes les voies qui sont les voies de l'opposition. Nous demandons en effet dans ce texte, premièrement, que les autorités congolaises mettent en place au plus vite les conditions d'une élection libre, transparente, respectant la Constitution. À l'Union africaine de jouer son rôle, un rôle qui est de respecter les constitutions africaines. À l'Union européenne de soutenir un processus clair et d'envisager des sanctions ciblées. Et enfin, aux Nations unies de reproduire le mandat de la MONUSCO. Merci. Moi aussi, je vous remercie, Madame. Effectivement, vous avez bien dit de façon succincte votre avis. À présent, le collègue Preda, 1 minute. Enlèvement et Salama na Kinshasa, Kabila bengisi ba militaire ougandais, rwandais, angolais, ba kokanga ba soldat ya congolais au bazaki na armée batiraki te. Tala ndenge bazo enlever bango, ba désarmer bango, pe bazo ko enlever bana mike na ba lupango nyonso tu. Bouclage et salami na Kinshasa na ba camp militaire na ba quartier nyonso tu ko luka bilombe oyo ba botolaki ba soldat na bango minduki. Bandeko ya Sentinelle TV pe ya émission na biso to bengaka Breaking News eloko oyo eza malamu oyo ningisi mboka eza déclaration ya Cardinal Mosengo oyo alobi ete le Congo n'est pas une parcelle qu'un père a laissé à son fils. Le Congo n'est pas une ferme qu'un père a légué à son fils. Lisons un peu ce qu'il a dit. La RDC n'est pas une plantation qu'un président a reçu de son père pour autant décider de ce qu'il veut en faire. Un chef de l'État n'est pas indéboulonnable. Le peuple renacle. On n'a plus besoin d'un dictateur. On est dans une république où la corruption n'est plus des limites. Tout est conclu secrètement en avance. On ne peut pas fermer les yeux sur l'enrichissement peu orthodoxe et despotique des gouvernants. On est résigné de voir des populations qui travaillent mal, mais qui veulent, des gouvernants qui travaillent mal, mais qui veulent durer pour de nombreuses années au pouvoir. On veut la fin de la tyrannie. Le peuple ne demande que du pain et de la liberté et de la justice. Ça, c'est le cardinal Mosengo. Félicitations. Oyo, bakatiye makolo. Biomo bozomona makam Kabila osa na Congo. Bo kota na Facebook na ngai, bo signer pétition oyo, arrêter Joseph Kabila et ses complices Robert Roy Vital, Kanyama, Bisengemani, Robert Roy et les autres pour les crimes de génocide au Congo. Donc, Bokota, bo signer pétition au Bozouana, Mir Nanga, il y a messager, yango messager, proverbe Didier Songo Bozouana. De nombreux morts à Kananga, l'aéroport attaqué. Félicitations, Bana Kananga. Amen. Délégation conduite par Christian Malanga et Papap, Toyebite Boula Christian Malanga et Zanini, Tolanda Moussala Zosala. Cari fratelli e sorelle,
It's not a seagull. Seagull. I said eagle. It's a seagull. Josh, I just silent S. Seagull without an S. But it's not a seagull. Botala binomo mulongwa bana wana nyonso ezali bana ya ba Congolais o babimaki libanda tala ndenge Kabila azokende kokanga bango na bandako na bango binomo bozomona oyo nyonso to eza bano babimaki libanda le 19 le 20 bazokende kokanga bango na bandako na bango tala mulongwe mobimba moni nde baokende baza plus de 500 personnes o bakangi o basoda bakoti na bandako kokende kokanga bango. Breaking news ba sango ya Congo iza koyinda na ndenge moko ke Kabila abatamaki na poto atomoni place azaki te papa baboyi koyamba ye na Amerique baboyi koyamba ye e abangi kokita na aéroport Anjili akende kokita na aéroport ya Mayamaya na Brazzaville pe akatisi na hélicoptère pour na koya Kinshasa, c'est-à-dire c'est un péré azobanga opposition bolemba te bo continuer parce que makambo sali et yokani pe bolandi na Amérique et puis na Union européenne ndenge bazo telemela Kabila pour l'élection et ça le plus tôt que possible sans y. Kinshasa bouclé par des soldats ougandais, angolais, rwandais. Tous en a breaking news basangwa Congo au proverbe 30 tapé Sarabino. Toujours les canaux live en direct il y a Sentinel TV pe na Soft15 TV au Bolanda na Canada. Alors, Kabila, au monde qui a une armée, il y a un mercenaire. Alors, Moussoukou Oyo, Lumbe Bana Kinshasa Batiaki, a sali renfort, a sengi renfort, il y a Basoda Bauta Angola, Bauta Tanzanie, Bauta Uganda, Bauta Rwanda, Baya Lissu, parce que Basoda Nelo di Bazo Sala, Bakoti na Banda Kuya Batu, Baboucle Bakanyonso, Bakangina Basoda na Biso, Congolais, Babotul Bango Minduki, et Babomi Bamisusu, pe Bakoti na Bandaku, babandi quartier par quartier, prétexte que, sous prétextant que bazo qui nous ba armes, na biloko pillage, mais bazo kanga ba jeune na biso bobuti ko mona mulongo plus de 200 jeunes au baké na bango destination inconnue. Alors et le koni to ko sala nazo senga na ba organisateur ya ba marche, ya ba piquet, ya oyo bazali bongo na rassemblement. En tout cas, bozwa mayele, boteyama na makambo salami. Ba tout le ba criminel lokola Kabila lokola makasi te azamutu te bo beti botiki non tout oyo bo bimisa subana te po bo beti botiki po bango bazoya na butu tout oyo bo sala boyi stratégie ya munene ya like population nyon surtout ekei ko telema liboso a parler du peuple to telemi kaka wana bo bomelo kwa mutu te bo bukelo kwa mutu te bo kende na population wana biso to banda kotinda biloko kolia ba mbongo. Félicitations à ba maman naza déjà na $800 au batu batindi 8 personnes batindi nga 100 ba code na bino na zui et ali boko mona ndenge okoma na kotinda délégation na masina tozana bibembemi bale oya masina batu nanga ba okeno pesa mbongo kuna boko mona ba image o muso etikali to kotinda ngo na IDPS to na ECD et pas ya Martin Fayulu boko mona pendenge okoma. Félicitations, c'est-à-dire lokola Kabila azo c'est la biso so to bimi to zongi ba ko kanga bana na biso bazo enlever bango ba bo mabango to pesa yele sous occasion anate, c'est-à-dire ba organisateur nazo ka numéro ya secrétaire général Kabund to ya Félix Tshisekedi o azana ngo pesanga na retourna pasteur Eric fito so na bango to pesa bango itinéraire na ndinga organiser na ndenge nini ya ko s'apprendre na la milice ya Kabila ba yebi bitumbate ba ma yele te ba ma kasite population na biso botel bango ba arme. Si ko elo ni toko sala bango to pesa bango jamais occasion to bimi to zongi non tout royo bo organiser marche bo canaliser ngo batu tout et osala marche te meza piqué biso tout toko kutali osa parler du peuple ndenge za Guinée Égypte ndenge za wapi to vandi wana délégation mususu zo ya le biloko kolia mususu zo na ba kisi batu tout ba vandi wana bozo yemba kaka kobeta mutute ko boma mutute parce que soki bino bo bimi bo sali impact bozongi na butu bazo ke no boma bana biso na butu bazo enlever bana biso et loko mususu na kosenga na ba congolais nyonso ba kinois nyonso nde bolanda nga bolinganga
bolongola ba photo nyonso tuna ba video même yangai même ya ba photo oyo bosali ba marche bolongola ngona ba portable na bino komeka kokota na taxi te o kuti 2-3 personnes baza déjà na kati parce que Kabila sali ndenge nini akotisi batu ya NNR na kati ya ba taxi soki baza déjà 3 bakoti bino mbale bokoti bokomi 5 na chauffeur 6 na nzela batelemisi taxi babotoli bino ba phone soki bamoni na kati ya phone na yo photo ya muto akufa photo ya ndenge bobotoli basoda minduki babomi yo sur place et bazoluka bana oyo nde bazokanga bana wana nyonso tu bakena na bango na aner bazotala bilongi ya bana oyo babotolaki minduki bano balataki bateni soki bana wana bazoyoka biso s'il faut ko déplacer bango bakende na baba Kongo na baba bakende nanu wana bakende Braza bakende nanu wana baya kobima kaka mukolo oyo bokosa sous manifestation mususu to batela bana na biso c'est-à-dire na lobiete Kabila zo enlevé bana oko nani ba kolo marché ya rassemblement bopesa ba information na moni ba ambassadeur ya France ya Belgique États-Unis ba yaki o mona bino boyebisa bango ki Kabila azo sala bouclage ko enlever ko boma yango bokomona calamité bomona so ba force commune parce que bana nano so bazo enlever bazo zonga te bazo ke no boma bango na butu nyonso wana zanini pona ko tout faire révolution alors to pesa bango sous chance te ya ko bima ko zonga tout retour no sala sit in tout vanda liboso ya palais du peuple bato apoto to lembate to kende na ambassade pe mutu na mutu a contribuer na bambongo na ye ba o bazo pesa ngai ekokoma mais en tout cas ndenge nalobaki bomeka kopesa boketu te parce que boketu azali moyibi pe batu mabe et puis bokipe ete na ba déclaration azo sala parce que boketu so botali bien asili saka komela milikite po akimaki ko banda pêche avant c'est-à-dire c'est un voleur un collabo oyo soki makambo esili to kokanga ye akosamba na bambongo nyonso tu alia ya muzitu muningane muzitu azali wapi azali na nini na dialogue te na monologue c'est-à-dire ye mutu akotsa muzitu avandisa ye mutu anengwana akosala ba vidéo te bolanda ye alors donc otoloba ke ezali bongo tokuvana na parler plus petit te ko kozala bongo na Kasai ba fidèle ya chef wa babomaki ba tomboki ba botoli minduki ba zui aéroport félicitations na mamezo sala makuna Kabila zakoloba azosala chasse au FDLR et un mensonge, une farce au gouvernement Kanambe azosala pour maintenir la chasse aux Congolais et pour piller nos richesses non minérées, surtout basala mona ba fond des crimes, des massacres des Congolais à l'est. Donc ezali ndenge wana biso futo telema to longola ba tu oyo. Alors namoni na tango tozali koloba makambo ya Congo Bwaka Luanga azalaki te parmi batu oyo bakende na marche. Sene na bino batu ya rassemblement boye baki Bwaka Luanga azalaki la main droite ya Vitalo, les Rwandais, les complices ya Kabila. Alors na kati ya rassemblement foboke ba Bwaka Luanga agoye kozala ya Vital Kamerhe pour apesa ke ba information yo surtout. D'ailleurs bomoni ke na ba temps chaud azo na tango ya ba visite ya ba américain azoya mais tango ekomi na makambu oyo ya ko marché ko bima libanda amonanité. Félicitations na musala no sote salami na Kinshasa yango nde babenga ngo équilibre de résistance, équilibre ya force, équilibre ya résistance za ndenge wana bango bazolela biso pe tozolela. Alors tout oyo en tout cas bosala biso plaisir Vitalo Kamerhe Ruberwa o azana armée na ye mobimba na ndaku ya ba Rwandais bosila na bango botala makamba sai na IDPS ba bwaki ba lancer roquette wana e yango ezikisi bato bomi bato pe lisusu tozobeta sete na ba kambi ya rassemblement na Kinshasa bomoni bien que tant bobimi population abimi police akokite ba char ekokite ezali message. Et nous avons révolution nyonso na armée moko te ko combattre révolution. Mais problème na bino zani bo canaliser yango. Donc bo canaliser et les makambo o tout ezo salama na Congo bo le kana ko canaliser yango. Lisusu ndenge za boy biso ba congolais et senge na biso to o to za na poto to ye ba ko canaliser ba aide na biso ba mbongo na biso to pese pa nani.
awa na UK papa Ngoma se a démissionné na yoki abimisi suzolo ya kosenga mbongo bomeka kopesa mbongo te bopesa na bato bokoki kopesa bamisusu bapesi confiance pa mama bena o tu bopesa yenga nazopesa pa mama bena pe bokomona ndenge okende nalobi kaka epa na nga te bopesa na mutu oyo boyebi ka mbongo wana ekokoma me lokola bato bapapa bangoma bazali ba escroc numéro 0001 bambongo tu azwa ekomaka te bato oyo bazali na Paris na Bruxelles na wapi boluka pe mutu moko oyo azali crédible bopesa ye po ekoma pe tolingi bambongo nyonso tu bato bazozwa elakisa bapreuve le bakopesa kuna biso moko tokopesa bino bapreuve bokomona bavideo bokomona nyonso tu tosengi mpe na bakombata ya poto bocroise les bras te bokende na baambassade bokoma pétition ezali même na site na ngai nani na email na ngai e nani na Facebook na nga bokomona pétition ya kofunda Kabila na communauté internationale pour azosala massacre pe lisusu bandeko na biso baza na Kinshasa bopesa Kabila nzela te ya koenlever ba jeune ya koboma ba soda tout et tout parce que bon moni bien azo enlever ba soda azo boma ba jeune Honoré Mwanda soki abimisi ba soda na yeti parce que Honoré Mwanda sali déclaration azo critiquer Tshisekedi c'est-à-dire yena kamere baza patron moko o ezali bongo Kabila parce que Honoré Mwanda so azaki sincère so azaki mutu alinga Congo fallait kanga munoko na ya sala ta déclaration te parce que yende mutu aliboso alobaki kazaka na ba soda tant que population ebimi il a fallu ba soda na eba accompagner population mais sali yango te olia vandanie aye ko bimisa susu mbanga ko finga ko chola ole encourager alors soki makambu oyo ndenge tozo benga na Kabila abimisi ba soda te toko lukaka e place non so azali toko kangaye parce que le 16 février Kabila pe ye na Mobutu babomaki ba chrétien ndenge Kabila azoboma pelelo balandi kabisa linaye alors ezali mawa mingi mutu ndenge wana aloba ba déclaration asala ka ba vidéo na place tozo c'est la yena armée na ye babima pona libérer population alors ba congolais bobanga te bolela te na ngonga oyo bible lobi boye babango ezala ba pasteur à lokuta ezala ba sataniste ezala ba faux politicien toye babango na ba déclaration na bango pe na misala na bango alors biso ba oyo tozali fidèle na Etienne Papa Tshisekedi na rassemblement to soutenir bango na ba prière na présence na biso na kopesa conseil na Kinshasa na kokomela ba ambassadeur na kokomela ba MP na kosala ba piquer liboso à parlement na sina yebisa bato Angleterre premier ministre ya Angleterre mutu azwaka décision ya mboka ya monde te parlement nde azwaka décision alors na yebite pourquoi bokenda kosala piquer na parlement na bureau premier ministre na namba 10 fubo kende na parlement britannique nde sika ba décision ya monde ezwamaka bino bozotika parlement britannique bozo kende na numéro 10 bosala combien de piquet kuna bokotia combien de memo eloko moko ezosalamate et puis à part wana tozo senga na ba citoyen congolais o aza na armée o aza na la police bomoni nde bakomo kanga bino bazo désarmer bino bozala ba soda ya mpiko bozali bana ya Mobutu bozali bana ya Congo boloba bolata ndaye makila na bino pona ekolo ngonga ngoyo bobalola minduki na bino na peuple te na ba Rwanda ba makasi te soki kaka bino la police bosangani na la population esili bozwa mboka wana tala batu bazana kananga bazana bango na ba arme te basolo bakaka mabele oyo soki eza ya bino bobeta biso masasi kozwa biso ezwa bango te boyebaka mpe kosaka boyebaka mpe koloba parce que pouvoir ya likolo na se eza na maloba mabele eza ya bacongolais mabele eza ya barwandais te eza ya batuchi te mabele eza ya babantu alors barwandais ngonga ekoki bazonga nayesi bino ke ngonga ekoki bazonga parce que na rétro de la semaine tolobeli bino makambo eleki na mboka lelo oyo il était question babima na Kinshasa bakeno pesa préavis bakeno déposer préavis na seni na kopesa bino conseil bato ya rassemblement seni eza lisusu na tina te parce que seni e faillir na organiser l'élection seni e komi influoidé alors soki eloko oyo ezali bongo na pouvoir ya Kabila au lieu ezala na pouvoir ya ezala indépendant donc bozali lisusu na compte à rendre nango te bino bolobela lisusu élection te tika communauté internationale na bato nyonso tu batungisa bango mpona élection bino botelema sur mandat ya Kabila esili toza su na likamusu te toza na tina dialogue te
tozana tine loko musute mandat Kabila esili Kabila fois dégagé pour mandat esili et azaka kana demande mandat ça 3 mandats parce que cardinal Monseigneur Mosengo alobi bien Congo ezali plantation ya tata na yete et to yebi bien que azali mwana Kabila te c'est un Rwandais alors plantation na bango eza na mboka na bango na Rwanda soka lingi azongela bilanga tata na ye azonga na Rwanda Congo ezali plantation ya tata na yete la preuve aboma ba aimé Kabila aboma bana Kabila propre pe ba vrai bana Kabila boyebi bango bazan exil c'est-à-dire azali mwana Kabila te azwa prétexte ya kolobaki papa na bango akufa daye Kabila ye mtu aboma ezaki un coup d'état donc ngonge koki futo telema to l'un exemple makambo salami na Gabon bo l'un exemple makambo salami partout Eden Kodjo azali franc-maçon ye mutu azalaki facilitateur to complicateur na Burundi même makila même scénario esalamaki na Burundi yango pe osama na Congo boyebi bien ba franc-maçon ba lukaka ndenge ya kotangisa makila donc a profiter na makambo yo pour ya kotangisa makila mais sikoyo équilibre ya résistance faut salama parce que biso sikoyo totia kobanga na kana bango toboma na kana bango alors biso souci na biso ezali batu oyo bazali ba ténor ya nani ya insurrection to ya nini ya occupation bomoni bien ezali Kagame yemoko Kamere Kabila Ruberwa Bisengimana na Mende Boshab na Matata Mponyo na Minaku bazali bato bino fubo ciblé na Kimbuta soki boko tela bango bapine botieli bango soki pe basoda na biso bako lancer ba lance de roquette pa na bango bosali yango parce que to bosa na système a guérilla sorry Kimbuta po bozwaye yana ngo pas c'était na concert à Zaiko botineli kaka de Kadogo bake ko silane na concert à Zaiko et puis bokeba na ba marche nyonso bakomi ko tinda bato aner bayana batonga bachuba ba tunabiso po batela bango poison bosala contrôle tant bozo bima boyeba nani aza bino na aza bino te nani aza infiltré nzambe ya koleka na kobatela Congo donc tolobaki ete na retour de la semaine Kabila azosala bouclage na ba camp militaire nyonso kokanga bana basoda kobotola basoda na biso ba arme kokende ko exécuter ba misusu sorry pe kokota na ba quartier ko enlever bana nyonso tout oyo bazalaki bongo ba leader ya insurrection pe kotala ba image oyo ezali na YouTube soki ba moni longia mwana wana wa botolaki minduki ou alataki tenia basoda ba exécuter bango froidement biso bato ya opposition biso otoza bata rassemblement to pesa susu Kabila chance wana te okanga bana na biso cette fois-ci to s'organiser to canaliser makambu et kozala sitting liboso ya palais du peuple pour nous déclarer mandat Kabila esili Kabila fois kende beaucoup de sa transition Etienne Tshisekedi wa Mulumba a organisé l'élection libre et apaisée et démocratique pour le Congo et kota na nation y a concert des nations pour te kimezala Congolais ont la classe Congolais ont le respect bana université nyonso université privée université à Kinshasa partout bo s'organiser ben ingénieur bo sala ba bombe bo tindika na kawana toza na guerre totika tenter na Kabila doit dégager d'ailleurs bo moni yemoko azobanga akiti na maya aye Kinshasa na hélicoptère ezalaki bongo rétro de la semaine présenté par Proverbe 30. Bon week-end nzambe ya Congo azana bino vive le Congo vive Jésus-Christ vive les rassemblements bye bye for now. Filtré biso basala biloko wana po ba justifier interdiction ya marche marche ezalaki autorisé toyokani itinéraire bato bakoya bisika nyonso tokutani na échangeur tobandi marche na bakitambo etc. mais avant tout ça la marche batire bandaki parce que population bandaki ko buka biloko bato ko pekisa lokota population ezalaki na ordre na discipline ezako landa baye bazaki choisi pona ko conduire ba marche wana ngai na lisanga tozaki na boulevard Lumumba makambo tomone ezali grave
Donc tozali affaire à un pouvoir ya ba fasciste